Donc Micho aza su camarade ta comme ndeko. Donc Micho azali donc moi c'est moko aseka akanga kanda te. Yeso bo vandi na ye aseka kaka. Donc to perdre élément vie ya bonzambe za ikati na ye. To bane ko assister partout dans l'hôpital to Zolanda. Bino boye bozo kama mais ozo mona mutana mbeto hôpital zo fortifier bino. Ma ba souvenir mami tebele. Ebele on a kokate. Mami ça qui bien la groupe na bis. So telle ba photo na nyoso. Oh ba pibi. Oh mami seka. Les gens souffrent mingi. Ngai mami tonga pana ningi obika. Faut te témoigner quand dans ensemble. Faut dire be azo chèque faut obika penda. Achenga ka na acheka we. Wana lobita cheka bu. Micho aza moninga na biso. Aza ndongo na biso. Biso to sala association basa ba artiste comédien ya mboko yo. En tout cas na association o biso ba mama toza na bolingo plus que ba papa na biso. Micho sopo na mbongo. Micho akokufa te. Micho azalaki penza mwasi ya libala oyo balba pour les meilleurs et pour les pires. Azalaki motema munene mwasi makasi. Akufi. Motema ne molimo ne pema na kimia Micho akufi. Apema ngana lobi apema puisque ces derniers temps Micho a souffri makasi. La 3 jours oh Micho a souffri makasi vraiment.
Merci na confère peu fidélité na nous Olanda biso partout na ba différentes chaînes biso à travers le monde. Ndenge toza rolela, ndenge to barato lela o baza rolela, toza rolela na l'artiste et comédien Alain Mabana ou outiko perdre être cher naie femme naie la femme légitime maman Mabana naie. En tout cas toza a précisément na résidence ya papa Alain Mabana ici ko avandaka pour na kabola bongo mawa o e komeli biso lelo na monde d'artistes et comédiens. Nde toza awa na ba association ya femme artiste lelo ba ekolela ndeko na bango moko na bango bazaki na kombo ya mama na biso Mitio wa utiko kende kwa zamosi ya papa Alain Mabana. Donc association oyo ya bandeko na ye bazaki na ye ba vivaki na ye en tout cas ba partageaki ba bon moment ensemble yango wana to meka un peu ko tuna bango moi mituna mike par rapport ya liwa o ekomeli ser na biso Micho wazali mosi ya artiste ya biso to lingaka mingi Alain Mabana. Voilà. Mama da Silva aza femme ya défunt Lisala Ngomba ou tuzanaye maman bonjour. Bonjour Sego. Voilà, toi na mawa te bi vraiment te présenter d'abord la condoléance. Maman Micho azaki muninga na bino tous wana moi historique muke parce que tant wazobela et ils ont une émission moko salaka émission na vraiment italamaka mingi où ils salaka SOS ba to soutenir kaye ti komaka na niveau ba intervenir ba mimana hôpital bon tous on a nous relater biso moi mukie qui était Micho na nous pas na bino et puis tous on va détailler muso après. Oui, merci la parole. Donc Micho aza sous camarade ta komandeko. Donc Micho azali donc moi c'est moko aseka akanga kanda te. Yesu bovandi na ye aseka kaka. Donc et pas na ye kanda aye bien ngote. Donc tu on est qu'on va ba moment ebelé. Tous na ba réunion na biso, na ba matanga na ba fête, attends l'occasion de rien te coûter te vendre tout solo là. Donc azaki les copains na ngai vraiment. Ko perdre ye. Donc depuis 2h du matin, nazo ki message wana donc il sango on a 4h du matin. Mais na yamba ki téléphone te. Ndé na 6h na moni muninga moko tozali na réunion zo benga ke o na sifa Micho akufi. Donc ko kaite na kiti téléphone na se mba mona comprendre te tension matinga. Deuxième mutaye ko benga ndé na bande ko lela wana donc na ko kite pona ngapo na Micho. Na Micho akufi à 2h du matin. Oui, Micho akati mutima à 2h du matin. Voilà. To relater biso non relater na bato ba kota muke ba moni misu peut-être ba kozwaka image ba moni mwasi ya papa Alain akufi mais début c'était comment maladie zaki ni komela kae parce que alaki hospitalisé bato bazona no histoire to idée muke na maladie ya belaki. Bon, Micho abelaki c'était depuis 2019. Micho zaka maladie basaka intervention mo boya opération je crois bien à Miom. Bon, opération wanande et ko sala ki ba ko découvrir cancer. Moto sala ki opération wana amona no cancer wanate. De deuxième personne to ko sala e ay ko mona ki Micho azana cancer. Bon, cancer ezaki cancer ya utérus. Pe bibiso so cancer ya utérus bon, ezango cancer moko ezango guérissable. Si ko le ba sala opération wana bon, et comme ce qu'on fait ba radiothérapie, ba chimiothérapie, ba makambo kili. On doit traitement na normal. Micho de moi si makasi. Micho de moi si makasi. Je te dis que ce pour vendre na ye azuba ke nzambe ausala. Na kobika. Nzamba ko sala na kobika. E biso ba otozaki na Micho, to be ke Micho obika. Bon niveau ya foi moi na moi na zaki nango. Na ebité so ba tebele bazana ngo. Et ko compliqué. L'air à na centre nganda. Abandi ko ba intervention na ye ba traitement na ye plutôt bandi ko ba traitement na ye et ko sala ki a commis normal. Babimi CP a équipé nandaku je crois bien na saka na émission moko elekana nte na bene émission on l'élection sikote na bombia onano mokolo oko koma siko ko bandi ko tambola lesko to cha émission wana ndé azaki bien to ne bandi konyo so botukende ko tala Micho azaki normal to se ki to lié poto ke pa na ye to meli to lié to seka comme jamais quelque temps et ko ça sur 4 mois a sali rechit lisusu rechit a tout rondé babaki ba ngalema ngalema bazongi sinandaku Nandaku nde ko kesko ajikuna tout monde qui a qui bien to bande ko solo l'année attend à hôpital to solo l'année normal azo seka et les lonzambe to lobani nzamba sali volonté na yemi choqué na 2h du matin donc to perdre élément la carte groupe na biso vraiment perdre. Voilà, donc comprenez, ils ont une émission tellement d'émotion, ils ont makasi.
to supportango to quand même to interviewer ba maman na biso oyo bazaki na maman Micho ba vandaki na ye ba vivaki na ye ba pasaki na ye ba bon moment voilà na gauche nanga pardon à droite nanga nazana madame ya papa na biso Delta Force voilà Delta Force bonjour maman. Bonjour Yaya. Voilà et tout le monde peut présence na yo maman Micho azaki parmi et ba mama oyo bozaki na ye na association na bino boy biso na nous bon ko vivre na comment et puis moment oyo mama Micho abeli ndenge bozalaka bon ke na ndenge nini est-ce que ba visite ezalaki est-ce que zaki na mo eloko mo bonne ko sala par rapport ya ko soutenir ndeko na bino to ezaki ndenge. Merci pour la question. Micho aza moninga na biso aza ndeko na biso biso to sala association basa ba artiste et comédien ya mboko yo. En tout cas na association o biso ba mama toza na bolingo plus que ba papa na biso. Oyo comme famille. Famille vraiment je te dis. Micho abelaki tozaki bien ensemble. Topé Micho abelaki on est quoi assister dernièrement coûte autoté quoi assister les sous avant qu'il nous peut-être autoté quoi assister tant moi na biso pour moi na boso ataki na Lubumbashi n'arrivé à moi na biso to équipe total à moi na parce que to baki moi na te to yoka que moi na Lubumbashi ayaki moi na liboso Sarah yaki botina na papa Alain mabana ba ça papa Alain bango 4 wote moi na papa Alain ndio to équipe pour visiter moi na to équipe ba maman bayaka totaki mwana totaki pe Mito ti Mito alongwe aki hôpital en tout cas assistance na biso to assister maman Mito tina suka no hôpital to kendaka na groupe na biso prière na biso liboso Mito tikela maboko nzambe en tout cas eza pasi to ngaki Mito akufa to témoigner grandeur nzambe parce que yemoko Mito mwasi akondima na niveau moko lingate donc foi na ye affecté biso pe foi na ye ya tondima ka Mito aopika parce que atena confiance pa nzambe bon eloko lobeyate nzamba pesaka azoka na tene o alingi akosa biso bakati so ipona mbongo ma Micho akufite ce qui pona mbongo je vous dis Micho linga akufate mais nzambe moko za mokolo pema et moko apesaki alongo la tango na lingi donc et ça passe to perdre penda élément na groupe na biso eloko lobezate voilà toujours continuer na biso et nazongi suna ngamba gauche nanga tozana mwasi ya artiste na biso Christian Petit voilà donc baza awa ne nazolo ba bazaki ba ami proche ya mama Micho parce que za association o bango basala ya ba femme ya ba artiste comédien donc ba sanganaka et pona ko sala quand même ko pesa valeur na bango valeur ya ba mibal na bango donc bazora ta na bango ndenge bazaki pe na mama biso to tika biso mama Micho en tout cas tozwa moi ba témoignage ndenge tolobi pour que toyeba mama Micho azaki nani pona bango et puis et boy ba valeur nini au sœur na biso azaki nango et puis ba ndenge balobaka ba devoir na ye azwaki pembeni ya mobile na ye ale mabana voilà na otambo nanga parce que espace na biso za mukie tozana matanga comprenez et maman na biso bonjour. Bonjour papa. Kombo nani? Maman Jolie. Voilà, maman Jolie, ya papa na biso Christian Petit. Lelo oyo maman Micho akei, tolingi tozwana ba témoignage mukie na part na yo qui était Micho vraiment Micho azaki nani, Micho asaki nini comme ba devoir na ye, tokolo ba lelo akei mais balobaka bino basa ba artiste bozaka pona ko accompagner pe mibali na bino na pasi na bisengo ya musalango est-ce que azwaka pe ba relève na ye to ba devoir na ye comme il faut tant que moi c'est artiste mo boya munene pa ibani Micho azalaki penza azalaki mwasi ya libala oyo balba pour les meilleurs et pour les pires azalaki motema munene mwasi makasi ata na kati ya lisanga azali mwasi kaka sekaka azala problématique te tosala groupe na biso tobetaka mama solo na biso so ikalika moko bimi pour reprocher et na betina libaku mbala moko ko s'excuser à représenter l'esquisse donc to perdre élément vie ya bonzambe zai kati na ye to bane ko assister partout dans l'hôpital to Zolanda bino boye bozo kama mais ozomona mutana mbeto hôpital zo fortifier bino boza na bino kimia nzamba olongisa biso nzambe fosala ka mokano na ye do yango ozomona quelque part eza passe mais ndenge baloba na bonzambe Micho penza azana gloire ya nzambe
tina suka toza kondima akufi na liloba nzambe na monoko chaque jour mona osaba voice bo prier pour nga docteur alobi bode tozaki na vraiment tout moment tozi témoignage moko mabe ya été à part na yosko témoignage ni no garder malamu pour na mama mi conseil de te partager si un problème alwa kaka boyi kampiko libala eza pasi o nga na mona bino boyebi donc abandai ko conseiller na za ba souvenir na malamu ebele donc azalaki vraiment mama conseiller yango wana soutenir ipe na mobile makasi à 100%. Lelo devoir na bino d'abord ya association na bino ya ba femme ya ba artiste ezani devoir na biso ezaka ya ko soutenir mibali na biso ko se soutenir pe biso na biso parce que za ba musu ba vendre malamu na ba ndako ba musu ba ko vendre mabebe ezalaka des associations moko te ka to kutani to lié to meli to panzani za bongote c'est toute une famille auto sala ce que moninga za un problème to zo vraiment à cœur to assister ndengwana. Alors l'association na bino na kotaka liboso est-ce que yo yako kuta mama micho to yende yaka okuta o makati tenga na yako kuta de na kuta ki ayamba na peu bien voilà et merci en tout cas lelo oyo disparition kokufa ya mama micho par rapport na bino association na bino et puis tant besoin message wana je crois bien nayebi ke bozana makambo bo bongisa déjà pona olela muninga na bino mais message ni ko lancer par rapport à bato ba kotala bino moko na bino moi c'est artiste moko akei wazaki camarade na bino ndeko na bino famille na bino na kati ya lisanga na bino on assistance bato ba matanga nde ba lo bible tolela na bato bazolela to sepela bato o sepela biso za biso na titi ya matanga parce que matanga o ezande ya biso ba femme des artistes elle kamozu biso donc toza komikitsa toza na sedok elo muso salizati. Merci beaucoup tozoko bana biso toujours ndenge tolobaka toleba o baza kolela toza pena mama na biso awa mama Mikangi bonjour. Bonjour papa. Et yo maman madame Yana to se présenter à mon kaka. Voilà. Madame Dondo, madame Akas, voilà. Oh madame ya papa na biso Kas, l'artiste Kas, voilà. Comment le présence na lelo maman Micho akei tango zo ki message wana et maman Micho akufi et zo ki wapi et puis réaction na yo par rapport à ça. Bon, na mona ki na 6h, c'est na mona 6h na prier, so prier bien. Na fond un téléphone. Ton a fait un téléphone boué, na mon message na Facebook. Tonton m'a publié photo mamie cho. On a até ma mission ngabino, nabi moi ngab oh. Oui moi ngali boss ngabi la grande. Tant na photo mamie cho, mamie cho akufi. Abi oui maman, ya on ba tellement mamie cho akufi. En tout cas, papa. Et c'est là passe mon maman na benga ce qu'on a groupe les femmes des artistes. Na bon benga na groupe na moi na groupe réaction mon côté ngabitin. Ah, on va consulter les conseils biso que papa ndi mo sa kufi. Non, na bandela sous na coach sur Facebook. Na ko mona ba mes condoléances et belé ba photo na belé ba publier. Na ko mona que oui, mami akufi. Na do benga sko yo ba femme nyos à peine normal. Na bien, na do benga mo à peine normal na bengi to bon so calme. Oh yes solo, en tout cas ça me fait biso passe papa. Ba souvenir ni nous gardons le pour na maman Micho o le logo partage on a battu au là na ba souvenir mami Micho belé et belé on a kokate mami ça qui bien la groupe na bis so tel ba photo na nyoso oh ba pibi oh mama Micho seka mami Micho moi si malamu mami Micho moi ça bomba secret mami ça comme ça ndako mami Micho lobate. Eh mami so kufa kuna makam na mtema makaseki kaka na kona zo association makasu na groupe mami so aza malamu mami so po kufite mami so za ki bien des passi mami so des na bala la ye abote bala mama c'est très grave précis makasi bana na ko zo swela bana ko mama ba ngoye moko mami so pesi passi ba bien souvenir neza za ki bien chaque jour na tongo. En tout cas, mutali bossa ko ta na groupe pas benga bato za mami to fa ko ta na groupe so mati mze ndé mami to mikolo zo benga tebe on sait que problème to benga mso ya mile ki na parmi o ya zo be la buna bu moi to ko ta la yi so amoni so mona o seka
wana sepende groupe ye ba kotala ya bandu sika te mingi olobeza te message nous ont lancé beaucoup feli moko na bino na association na ba femmes des artistes message na part na wezani ni pona message na part nanga tous les femmes des artistes nyonso ba wi qui est au père de moko ya biso donc wana penende ya biso moko penza akei bibelo bitoka bola mawa to lela na baza kolela to sepela na bazo sepela mais biso to sepela kina mamicho pena lera mawa to lela na mamicho baso ba kolela na biso eza pasi eza vraiment pasi ba kolela na biso na matanga bapona mutu te na matanga bapesela ngo mutu invitation te invitation fait bakobo opesa yo me matanga baboya kate o so moni songe komi na matoi ayoki pasu biso beto yoki ayeka bola mala biso ka mala papa le za mabeti l'association na bino bozana batu mususu baza libanda to bozaka bino so bozaka misu baza pe libanda ba femme artiste musu ba libanda bazaka na bino na association oui baza pe libanda misu baza libanda mboka misu baza pe awa toze belé misu ba pe ba misu no ba epete peut-être ba yoki sango na tongo pour le quoi faire le ba 1 heure to 2 heures ça ko yemi na mato ya batunde na tongo misu no ba comité voilà merci beaucoup maman donc toujours continuer na biso Pierrot. Voilà, Maman da Silva, Lelo Oyo, association des femmes artistes, hein? Beaucoup feli. Je sais bien, Bozaka quand même est belé. Est-ce que beaucoup en a moins nombre ou bien au bino na bino Bozaka ou qu'on suppose soit nombre ou exact au Bozana quatre association? Oui, na kati association ba artiste hein, toza 25. Boza 25. Mais ce que to sangani nande to sangana kana ba o baza ba kufela mibali, to koma comme 35. Voilà. To koma 30 non, to koma 40. To koma 40 donc voilà ndenge toza na kati réunion na biso. Dans la kati association na bozaka na ba artiste o baza vivant na ba artiste o ba kufa, ils a bongo. Non, to kabola. Ba o baza basi na bon mibali na bo ba kufa, ba o baza ka part. Ba o pe mibali na bo baza vivant, baza pas part. Maintenant era makambo to sangana ka. Soki za fête, soki za matanga to sangana biso nyonso po to zaka keloko moko. Voilà. Mais beaucoup plus au monde Maman da Silva na ba association nyonso. Yo sangana nyonso. Oui, nga sangana ba association nyonso. C'est parce que nga artiste. Nga artiste na za ngambo ba o ba kufla mibali, na za pe na ngambo ba o baza vivant. Donc voilà ndenga na kabola. Voilà. Lelo oyo Maman da Silva par rapport à Maman Micho to betali solo au salaka émission moko je crois bien talamaka makasi o salaka batu ba soutenir Maman Micho. Et par rapport il y a Rechit naye, ils a qui suivre, ils a quitté tous les agini parce que tant osaka émission na italama ming et puis batu ba soutenir ka vraiment batu penda ba tchaki ba main forte na ba pour soutenir Maman Micho. C'était quoi elo ni ça qui et ça la sous Rechit. Suivez ils a quitté, ils a qui nini négligence Tony. Non, Micho sopo na mbongo. Micho kokufa te. Hier, l'émission na salaka wana nzamba toucha bande kwa poto. En tout cas, Micho azwa mbongo. Azwa mbongo ebele. Oto solo la ka mbongo ezaki belé. Ope to sola na ye en privé ezalaka. Sopo na mbongo nga kufa te. Donc à part wana d'ailleurs Maman Denise a ce qu'on des en charge. Déjà la première dame, c'est quoi? Et là bon, ils ont bon. Non, ils ont bon côté. Mais tu as Koufi, bon, à Koufi. Voilà. Côté mané, moli moné pe mana kimia, mais tu as Koufi. A paix mangala lobi a paix ma puisque ces derniers temps, tu as souffert ma casse. Là 3 jours, oh mais tu as souffert ma casse vraiment. Dernièrement là tout seul na awa. Na bengi to solo li boso solo na meje après nga na tongo na yo benga nga bia Micho ndeni mwana mama po benga na ka famille mwana mama abia da Silva na biso nazana nga bien mais en tout cas na mona za suna binote nga bi oh moi si makasi nini yaya abi no makolo na nga déjà des abos na oyo ka suma makolo na nga te nga bi ko bangelo côté c'est parce que biso ke to za na foi biso to za na foi yo pe za na foi alobi oui naza na foi mais na moni na ozana bino lisusu te parce que makolo nanga nazo kango lisusu te déjà côté ba check nga na mopanzi apona sa kasel donc eza susu bien te na comme ba pota donc na koka olela te parce que tozo sola na ye etant na tikana ki na sambela nzambe ndi nzamba sali wa koka ko sala nzo moni Micho azongi motime pa nzambe. Voilà. Donc quelque part tout le bas ezaka ka maladie oyo bolobi
cancer nde muto ebomi to ezaki pena maladi muso écréa maika. Non bon bato babesa bato ba cancer to bato bazali na ba cancer ba yebi ndeke cancer eka na ba maladie nango ebele cancer inga so ba moni yango ba toucher ngo nanu te mais mi je ba toucher kango te c'est parce que bande à côté déjà ba radiothérapie ba chimiothérapie asala kango mais to ebité brisque situation change qui dit à quoi donc nzamba lingi na eka kazu molimo ami chopo ape mapenza ngana lobi micho ape ma parce que azaki mwasi makasi mais na suka awa to ba cheki ba oxygène micho akoma isu makasi te aloba kaka bote na ngabana botala bana zo sa petite sœur na yo aza palmi que palmi tala bana na tikelo charge à bana et na suka aloba souté dernière journée du journal lobi déjà loba li souté akufa na kimia nyonso tikele ko fongola sou mi souté na ndinga kindaki voilà maman l'autre fois dernière fois au botala qui est mo bokenda ko tala une association na bino c'était quand et puis bosola ki nini ensemble na kata et association na bino. Bon, depuis total qui est 3 semaines. Pas 3 semaines. Oui, 3 semaines déjà. On attend toi qui visiter Nanda, on a qui na lobby. En plus, on a qui na achinga le cas defa. Parce que ngapi na zo traitement on a achinga na qui, soit na kei na achinga, soit na sisi traitement na manchi na talier. To soli mo so asiminga o ya bila dini azabo ina ozate. Ceux qui na yeba qui na saki ka boye pona bana ni ndima kina zo ba traitement we memanga ti lelo na kasa na obika pona bana sona beke na kufa ngani bana ko manita otenga mami chukulu babota kanga bamba njo lela abi ati makolesa sutana la kina ngabe na lamka na tongo makolo pende budone aza makolesa so yanga te sa te ladi ngana bine mami chukule neta koleta bani ko lendi sana bi ko lela te ko perdre espoir te nzamba linga bato akonzima moi so azaki ko tanga makila moi ça perd de sang à celle ka konzima tanga simba ki jizabi ki na ok pas Jésus dès qu'il na osimbe kaka na obika tele ka konzima ni jizabi na qui m'a touché ata bi moi si konzima non de bikisi yo donc nzamba linga tout ça le so perdre konzima mais au pesi diable accès abeta maboko bati kina kufana ka non nzamba sepela boto komoti konzima bila dina lembi na komna suka abina na komi boye vraiment tandi na komi ba mi to essayer le côté ngana okimote que soit ndé na okimote ndé na lendi si ana kaka na pausema ya misu to na vanda en tout cas na umena ka na komana suki ba 10h na le ngwaso 14h na bisi na kei na ya le bébé la dia ka lobito mwana naka après to seki abina nga pondu na posa pondu ngabi amami jusqu'au zo ndé kolia na komi ya pona pondu abina olia nga so ndinga pondu na to seki na semeki na ye après na kei le bilango suna ki ola na bila na na bien te makoloka wana makolo esala te na mwa balukate mwana na kubaluka te makolo do etikaka na poso mo epe na la mpande ezate lo la na souffrir mingi ngai mami tonga pana lingi obika faut témoigner quand dans nzambe faut dire be azo chèque faut obika penda achinga ka na achika wana lobita cheka bu semiki na tenga akite longi na ibisi babenga na kiso akisi semina nga bitimina bia etulete ausambila nzambe longolanga na souffrir mingi ndutu ngai komi boye ndenge nini nzambe na okoka susu komi mona nde na komi boye to wasimiki ne mtasenga tanga osa prière ne ya butu asambela kalobeka na nzambe alongola ye voilà tokomo kenepso na suka ba mama en tout cas ba zwatana bango mama da Silva pona bato ba kotala yo nini oko koloba message nini caméra yo Yves voilà tokomi na biso na suka mama da Silva siko ba cotisation nengo bosalaka et yemo akei camarade na bino na ebite bo pesa na bo tala bana bo tala papa to e bo sala ngeni. Bon, en tout cas, biso ba maman vraiment de toza boye, toza na aller na mopandi na biso, toza na bana, toza na petite sœur na ye. Siko wana ce que est-ce devoir na biso monde to tika la boye, to e parce que ba cotisation na biso to pesa mo pa ya nani. Aller bana puisque bana pe basi ba koli. Petite sœur na pe propre à sa place wana palmi. Siko to kotala to ye ba soki nani to ko cotisation wana. Peut-être na minute oyo to vandi na tepo to ye ba na mtako ko zwango. Soki to vandi peut-être ba ndeko na biso libanda de ba ko ye ba so cotisation ekende pa nani. Po mi tu pas une relation na poto
azana ba semeki na ye azana ba camarade ne batanga na bango azana na base ba artiste musu bazana poto bon kita muntu na muntu a se décider ayeba ke soki na suite cotisation oyo na pese pas mwana na pese pas mobali na pese pas aleki bon na kati na biso to yeba ndenge ni biso to vanda to solo la pona to fandi te sango yeli biso ka lelo na ndenge to komi biso sto awa ndo monde to fandi. Voilà. Numéro où bah oui contacter Bino pour ba contact na Bino pour moi ba détail soit Mickey. Bon numéro ça numéro ya Sarah moi na Mutual Bosso aza numéro na ye numéro pe ya Palmi ou aza petite sœur na ye numéro pe ya Alain ezali peut-être so na pesa yo na pesa ba numéro wana mutu na mutu ndenga zali aoyeba ke na pesa pa ya Alain na pesa pa ya nani puisque bango nyuso baza famille la plus na besoin numéro na Bino so y bato na besoin ba numéro na bango ba bengi Bino comme ça Bino bo pesi bango numéro ya papa Alain to ya leki ya mama Micho to ya bana donc numéro na Bino design. OK net na pesa numéro na ngamoko eza plus 243 89 97 81 572 donc plus 243 89 97 81 572 donc soko bengi ozwa da Silva naza pe moko ka ya ba mama awa nde okozwa numéro ya moto oyo sepeli o sala cotisation na yo puisque eza matanga singa ka ba cotisation bana bazali batikali oya suka tika na 8 ans donc ça fait mal na 8 ans wana nzambe na ngai mwana za mukie makasi voilà aza mukie bana bakoli penza makasi te ya suka za penza mukie makasi nazo kapasi puisque mkona taka na micho émission micho lela mwana na mukia suka abeba ndeko bokela nga mawa maladi na nga na obika docteur abina za na bonne voix mais tela mwana nga suka cadette na ngai donc maloba na okokango te eza pasi donc micho akoksi lelo ezaki mukolo babala naki na Alain le 25 avril donc quand c'est mané 22 ans na ndako libala lelo nde micho akoksi 22 ans ezapé mukolo bot babala naki mukolo pa kufi donc lelo nde ezaki banga ba fêter anniversaire na bango ya mariage donc 22 ans de mariage c'est beaucoup déjà puisque papa Alain yebi micho a soutenu papa Alain à 100% et a soutenir Tina Suka idem pe na papa Alain a soutenir micho Tina Suka donc voilà bazaki na libala malamu message au lancer na batonyo so tala yo et puis nini ou peut-être ils a souhaité na yo par rapport à babseka mama Micho. Oui souhaité na ngana neza na babseka Micho ele ka kimia Micho zaki muta trouble te Micho zaki muta kimia makasi vraiment Micho linga ko seka biso loka tozama mawato seka te po Micho ndeko seka toza place na titi na matanga poto le la camarade na biso to le la ndeko na biso et public pe ko landa biso bandeko bosa matanga désordre te botika matanga ele kana kimia puisque na minute matanga eza so a te na résidence que na famille ya papa Alain mabana baki ko le kuna pour na raison personnelle wana nga na éviter et longo a to ki adresse eza pour na bato bani ba contacter peut-être so ba contacter Bino na ki matanga comme na Kauka oui na Kauka avenue surveillant numéro 3 ne place au matanga ke kuna voilà avenue surveillant numéro 3 ba olanda kuna so kitine code de navigation na Kauka au kotika wana tuni avenue surveillant numéro 3 donc voilà parce que ba la matanga place wana matanga a na résidence eza li sous-souté voilà merci. Voilà, Tokomina Suka, merci. Tout le yama au bazar là, ça fait très mal. Ton père de maman Abso Micho, femme moko douce. Donc en tout cas, Azaki na likamba mutote, boyo ki ba témoignage, ya ba collègue na ba mi na yo bazaki na association, ya ba femme des artistes. En tout cas, boyo ki ni ba maman ba s'exprimer ba lobby. Donc 22e anniversaire ya liba na le londe mukolo pe ya kufi. En tout cas, ça fait très mal. Voilà, tous les yama au bazar là. Tout c'est permis au CPA tous les lana artiste na biso papa Alain Mabara voilà ba détail nyonso tikali bolanda biso boza la scotcher toujours na ba différentes chaînes na biso boza ba détail ba reste ba détail et puis ba obsèque nyonso bolanda suite nango et puis awa bo s'abonner toujours massivement bye.